Bonjour, bonsoir la communauté 3 Exact Production TV. Bienvenue dans l'émission de Mission Mokola Lelo. Oyo tozongi lisusu na commune ya Kinshasa. Bana Kinshasa boza wapi? Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Lelo tokotambola plus précisément dans le quartier Pende. Quartier Pende Botika Kala. Vous voyez, monsieur Sondenge Komate. Bande Awa. Avenue Dima. Avenue Dima, Oyo Ezo Kabola. Quartier Pende na quartier Boyoma. Dima baibeli ona wenze ya somba zikida. Kaka ndenge telobaka TV za radio te. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Wenze ya somba zikida ya ngoyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Balabala Dima. Les côtés béton. A bétonner en haut. Tozongi lisusu awa kaka na système ya santutoma na nenga buka mona buka kukula. Dima yango oyo. Olobi Dima nde Ezo Kabola. Quartier Pende na quartier Boyoma. Na compte ya commune ya Kinshasa. Aussi to salela bino quartier Diallo, quartier Mongala, quartier Mwaka, quartier Aketi, quartier Mongala, quartier Boyoma première partie, na quartier Pende première partie, lelo tozongi. On a kosalela bino quartier Pende. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker, kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Bana commune à Kinshasa, bana quartier Boyoma, bana quartier Pende. Wenze ya somba zikida yango yo. Avenue Dima yango yo. Elati elamba ya sika. Bétonnage, ils ont continué. Jusqu'à présent, bétonnage et ce qu'elle a. Cavali solo. Et ça, ça m'a dans mon inga. Bato ya mokili baromi balingi
Bana commune à Kinshasa. Dima yango oyo. Lelo tokotambola quartier Pende. Na droite na biso quartier Pende, na gauche na biso quartier, na droite na biso quartier Boyoma, na gauche na biso quartier Pende. Alors tokoti plateau, avenue plateau yango oyo misala ekomi ti kotoyo. Bokota bokota. Bokota wenze. Wenze asomba zikida. Bana commune à Kinshasa va se retrouver. Awa tokoti wenze. Oyo esalaka ke avenue Djilolo ekoma plateau te yango oyo. Kabali solo pesa sango na moninga. Bana commune à Kinshasa. Wenze asomba zikida. Wenze eza entre avenue du Marais na plateau, direction à du Marais na plateau. De tokokota wenze oyo yango nde esalaka ke avenue Djilolo ekoma na plateau te. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge ezo ekoma te. Wenze asomba zikida. Wenze yango oyo. Vai! 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 Bana avenue Djilolo. Avenue Djilolo yango oyo. Mama pesa na kende zo ngoto. Oyi ngobesa pesa kama. Kaka na système ya Santutoma na ndenge ya Bukavu na Bukavu pela. Kabali solo pesa sango na moninga. Hello. Lelo 3 Exa Production TV atamboli quartier na biso.
bana quartier Pende, bana balabala Dilolo yango oyo. Dilolo botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te yango oyo tobandi yango a partir ya wenze tozozonga nango Kasavubu. Awa tokomi na direction du marché. Bokota vous s'abonner, vous partager, vous liker du marché yango oyo. Topesi mbote na communauté 3 hectares production TV Mobimba. Mbote na papa Paul Mafuta na Hollande. Mbote na papa Gervais Luboya. Mbote na papa Gervais Luboya. Na Royaume-Uni topesi mbote na papa Freddy Kalidja. Na Allemagne mbote na papa Feli Bolakisa na France. Bana quartier Pende yango oyo omoni epa na bino, omoni lupango na bino komela biso benga biso. Tobimi na avenue Dilolo à Prince Kasavubu ndenge okomona embouteillage. Embouteillage à bamonta. Merci na babone na biso nyonso. Yo moto nano s'abonner te mo olandaka biso. Tosengi yo mpe osabone, oactive cloche ya notification ozangaka bavideo na biso te. Bana ya commune ya Kinshasa, bana Boyoma, bana quartier Pende, bana quartier Diallo, Kinshasa botika kala yango oyo. Toza na Prince Kasavubu. Ye bokomona embouteillage. Tokoti balabala Lokolela. Balabala Lokolela yango oyo na quartier Pende. Ovanda na Lokolela, obotama na Lokolela, ofutela na Lokolela. Lokolela yango oyo.
bana lokolela boza wapi Kabali Solo 3 Edia Production TV lelo aye kolakisa biso balabala na biso lokolela totika kala kenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi siso ndenge lipango na bino ekoma te balabala na bino ekoma te toye tozo avancer na lokolela oyo croisement ya direction ya du marché yango na lokolela du marché ekei zando sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la cima. Yesoyo, Yesu Zambanayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. bana lokolela ya moyo wenze moko ya bantre ya wenze moyo wenze asomba zikida masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie posamene tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé évêque mokona tozongi na lokolela
Toti awa na plateau. Direction plateau. Direction à plateau yango oyo ndenge bokomona plateau bakomi otya babordure. Misala ebandaki kuna na Kigoma ti koto oyo tokozonga prochainement toya kolakisa bino avancement ya misala yango. Plateau yango oyo. Merci na bana Boyoma, bana quartier Pende. Et l'autre tamboli kaka na quartier Pende. Et l'autre toza na Boyoma te. Awa tokoti na balabala Bolobo. Bana Bolobo. Bolobo yango yo. Bolobo etika kala. Bolobo na quartier Pende. Dans le quartier Pende, Bozara, puis Kabali Solo. Et ça, Sango na Moninga. Amoni Bolobo na biso totika kala. La chaîne 3 Exact Production TV. Ovanda na Bolobo. Okola na Bolobo. Ofutela na Zeni Bolobo. 3 Exact Production TV. Toye kopesha yo opportunité au moins na susu Bolobo otika kala. Dana Bolobo boza wapi? Anaye soko fuita la na kwa nini? Bana Bolobo boza wapi? CBFC Bolobo yango yo. Ouais, collège Ange Gabriel 2. Autant que sûrement on a Ange Gabriel 2. Ange Gabriel 2 yango na. Na balabala Bolobo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que croisement Bolobo du marché.
Bolobo yango oyo du marché. Tozo avancer. Bana commune à Kinshasa. Bana mokili mobimba. Kena libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te. Balabala na bino ekoma te. 3 Exemples Production TV. Eye mpona kofaire revivre bino. Balabala na bino botika kala. Tozo avancer na Bolobo. Tobandaki nango à partir ya plateau. Tokomi awa na Kasavubu. Bolobo Kasavubu yango. Bolobo Kasavubu yango. En face na biso quartier Diallo. Biso lelo totamboli bien tozo tambola na quartier Bende. Diallo na ngambo. Biso tozo tambola na quartier Bende. Bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Tokoti balabala songo lolo. Bana commune à Kinshasa. Bana mokili mobimba. Lelo toye kotambola. Olakisa bino commune à Kinshasa na bino botika kala. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi susu ndenge ekoma te. Kinshasa yango oyo. En quartier Pende. Tozo avancer na vlog na biso mokolo lelo. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Topesi merci na communiqué 3 Exemples Production TV Modimba. Wana tomoni na Allemagne papa Freddy Kalidia. Na France tomoni papa Feli Bolakisa. Papa Feli Bolakisa na France. Papa Guy Kalamabi aboma soda
na mama Bijou Mabuta na Irlande. Awa toza na tokoti balabala Songololo. Bana Songololo kabali solo Songololo botika kala yango ya. Bana Songololo boza wapi? Songololo botika kala yango oyo. Merci à Papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa na biso Gervais Luboya na Royaume-Uni. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo. Oyo toye kotambola na quartier Pende. Oyo eza déjà deuxième partie. La première partie tobandaki na Kabambare tosukiseli yango na Kabinda. Lelo na deuxième partie tobandi na Dima. Dima oyo ezokabola quartier Boyoma na quartier Pende. Tozonga nango vers Kabinda. Awa tokomi déjà na balabala Songololo. Dans Songololo, manifestez-vous. Bokoto. Omoni lupango na bino te. Omoni balabala na bino te. Komela biso, benga biso. Tokokende prochainement. Olakisa yo pe pa na bino. Bana Songololo boza wapi? Awa tokomi en croisement ya Songololo na Avenue Plateau. Bana quartier Boyoma bazolela papa JPP Liwanda. Papa JPP Liwanda atiki biso pe à son âme. Toujours avancé. Ah, c'est comme un plateau. Plateau, il y a moi. Après Songololo, tokoti Ngungu.
ngongo yango oyo bana ngongo boza wapi? Manifestez-vous dans les commentaires. Ngongo botika kala boyebi susu ndenge ekoma te. Ngongo na bino yango oyo bana ngongo quartier pende ya ngongo yango oyo kaba lisolo esasamba na moninga amoni lopango na bino amoni atelier na bino bana ngongo boza wapi? Manifestez-vous. Tala ta commentaire. Omoni epa na bino. Omoni lopango futela. Ah, balabala ngongo. Ngongo yango oyo. Bana ngongo boza wapi? Ngongo botika kala boyebi susu ndenge ekoma te. Ngongo na quartier pende yango oyo awa direction ya du marché oyo croisement ngongo du marché toujours avancer vers Kasavubu. Bana commune à Kinshasa, bana quartier pende, centre hospitalier Kitoko yango oyo obotama awa ozwa tonga awa centre hospitalier eza kaka tozo koba se kokoba na vlog na biso mokola lelo. Merci na yo moto osabona. Merci na yo moto olandaka biso mena no sabone te. Tosengi yo mpe osabone po ozangaka ba émission na biso te. Activez pe cloche ya notification
pour la notification à tout moment. Ceux qui te côté ici, élément ya sika. Toujours avancé. Prince Kasavubu, kaka ndenge biso bakino tobengaka yango yango. Croisement Ngungu comme Mbanza Bungu na Prince Kasavubu yango. Ok, tout droit, ok, avenue des Huileries. Koba, c'est Kokoba. Bana Kinshasa, bana mokili mobimba. Kinshasa na bino botika kala. Kasavubu yango yo. À gauche na biso quartier Diallo, na droite na biso quartier Pende. Et l'autre tamboli na Pende. Oye ko faire visiter bino quartier Pende na bino botika kala. Oye bilisusu ndenge ekoma te. Après balabala Ngungu. Oye balabala Maluku. Bana avenue Maluku. Maluku yango. Maluku botika kala. Kabali solo. Oye bisusu ndenge ekoma te. Maluku yango oyo eza image réelle il y a le 24 juin. Okomi ko égorger nanya pesi permission. Otelemelaki tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Bana commune à Kinshasa, bana monde entier, balabala Maluku yango yo, Maluku botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. 3 exemples production TV, je te kopesa bino opportunité bon nango lisusu. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te na système ya santutoma na ndenge ya bukamona ukakokila. Balabala Maluku yango yo. Bana Maluku, manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo. Pesa sango na moninga. Namoni lupango na biso, namoni lupango na bino. Namoni isika tokolela na 3e production TV.
na bandeko oyo bazwi biso na katikati tolobi après avoir kosalela bino quartier Diallo, quartier Mongala, quartier Ngwaka, quartier Aketi, quartier Boyoma na peine première partie lelo tozongi mpona kolakisa bino babalabala ya quartier Pende oyo tolakisa bino na première partie te. Na première partie tobandaki na Kabamba tosuki na Kabinda, lelo tobandi na Dima tozokende vers Kabinda. Awa tokomi deja na balabala Maluku. Omoni lupango na bino te, omoni epa na bino te, balabala na bino te, benga biso komela biso tokozonga prochainement toya kolakisa ye mpe epa na bino. Croisement Maluku plateau yango yo croisement Maluku plateau yango yo ndenge bokokomona yango plateau ekozala bétonné. Misala ezo avancer à grands pas. Prochainement tokozonga lisusu kolakisa bino avancement ya misala yango. Kasi mpona mokolo ya lelo toza nano na quartier Pende. Tolobi plateau ezokabola quartier Boyoma na quartier Pende, quartier Boyoma na droite, quartier Pende na gauche. Awa tokoti balabala Tchela. Après Maluku tokomi na Tchela, ovanda na Tchela, okola na Tchela, ofutela na Tchela. Tchela yango yo Tchela botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Tchela yango yo bana balabala Tchela boza wapi?
Kabali solo Tchela botika kala yango yo yo bisusu ndenge ekoma te Tchela yango yo na quartier Pende kenda libanda ya mboka 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te lelo toye kopesa opportunité omona lisusu ndenge balabala na bino ekoma tozokende petit à petit vers la fin ya émission na biso mokolo lelo ozalaki ebele bakolanda biso na spécial Kinshasa mokolo lelo na quartier bonjour papa na quartier Pende otika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te yango oyo olandi biso mbala na ye ya liboso nano osabone te tosengi yo osabone oactive mpe cloche ya notification po prochainement soki tokoti video ya sika ozala notifie bana Tchela oza wapi panza sango kobomba ngo yo moko te partager lien na groupe WhatsApp ya bana kome na Kinshasa nyonso Kabinda misala ezocontinue tokozonga prochainement oya kolakisa bino avancement ya misala na Kabinda otali biso bona mbala liboso pesa merci osepeli na émission na biso pesa merci na communauté 3 exemples production TV Mobimba wana tomoni papa Guy Kalamabi na Boma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande papa Paul Mafuta na Hollande papa Frédéric Kalidia na Allemagne papa Gervais Luboya na Royaume-Uni papa Feli Bolakisa na France merci pour l'intérêt particulier bo akordaka na ba émission na biso merci na ndenge bo partageaka bo emaka émission la deuxième partie à quartier Pende to succéder yango awa na balabala Tchela na droite na biso soit du royaume à témoin de Jéhovah bana Tchela omoni epa na bino te balabala na bino te benga biso komela biso après Tchela Kabinda mais ceux qui botali na première partie ya quartier Pende na quartier Boyoma okomona ke tosi tosalela bino yango na mokolo ya lelo tokokoma kuna te tokotambola na Kabinda te na mokolo ya lelo tokoya prochainement tolakisa bino Kabinda mobimba Masolo
Croisement à Kabinda Kasavubu. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Toujours avancé na Kasavubu. Bien, vous comprenez nango. Awa tokomi liboso à Saint-Pierre. Saint-Pierre botuta yango wana. Osambela na Saint-Pierre, okula na Saint-Pierre. Saint-Pierre à Kinshasa. La commune à Kinshasa yango wana. Stade Cardinal Malula otika kala yango oyo nyonso eza na quartier Pende. Tosukiseli video na biso ya mokolo lelo awa na croisement ya Kabamba na Kasavubu en face na biso salle de théâtre Mungita
Sal Mungita Yangwana, Ndeko Komona Mo. Merci Nabino Nyonso pour un intérêt particulier. Bakordaki na vidéo na biso mokola lelo qui est sur zone tokutani mbala sima na vidéo mosusu.